Bote baba. Bote baba. Ah, tu za niveau ni? Tu za niveau ya 6 virages. Na province ni papa. Province ba Congo. Mekana moi mke ko expliquer bana di mola télévision to moi mutuka mabaya ziki makasi boye. Likambo ni papa. Bon, mutuka ezali na problème ya chauffement. Na chauffement on a sikota ekomia wa et s'enflammer pesi ku circuit. Na moment ce que pesi ku vira ce que le moment ba bana ko loko j'ai fait retard. Mambo ko réservoir beti kano ya mazout pesi moto makasi do moyango no ngale mo ezala. So pona yo pena erreur pena ezala mutuka to ya chauffeur. Bon, ezali chauffeur ezali mutuka nde ezali mutuka. Fota mutuka donc. Merci baba. Mbote baba. Mbote. Tomonyo awala nanzela otobite oza chauffeur. Te ngana zali déclarant douane. So toza niveau ni. Wa tozaka na matadi. So comment na kaya boye na habité pona yo penza état qui est responsable nzela o na habité olobi ni pas kamba boye. Bon, wana ngai na ba acte boye akolobake ezali erreur ezouta d'abord et pas kolo mutuka. Parce que tant gouvernement congolais azokoloba ke biloko nyonso eleka na contrôle technique eza pamba te. Mutuka oyo elongwe na misu na ngai euti na niveau ya kinzau. Euti ko charger mabaya na niveau ya kinzau. Natikaki yango wana toleki toye mazoko ya ndenge bandi kosala babizoba na ndenge sopela moto biso tozo vivre yango en live. Wana ngai ezali problème ya chauffeur te, ezali ne problème ya patron. Parce que selon chauffeur, alobi ka etsaki patron ke camion eza mabe. Hier que patron bi kende parce que amoni $1,500 ekoti. Yango wana tant que gouvernement se kolobaki non tous les canaux contrôle technique c'est vraiment important. Ezali très important. Très important. Donc le conseil patron de mutememi. Le conseil patron memi boye. Le conseil patron. Merci. Donc contrôle technique yango na kosenga gouverneur Mbadu. Voilà. Camion yo saison les canaux province na yé. Baza na droit ko arrêter ngo surtout les canaux contrôle technique. Yango na pesi toujours raison et pas ya gouverneur André Kimbuta. Vous avez raison, dans ma contrôle technique, voilà maintenant les cas. Et vous les patrons, voilà les cas. Merci. Merci. na kawana tozoke na biso église kosambela fumukimbangu DKB libundu de kintwadi kya bandwenga. Merci.